Cette fois-ci, c'est grâce mise la sexy. Balobi fi oyoyo, héritier watana bema côté ici vraiment sourire na générique, aza congolaise vraiment à ça la ramusala na bien to bi grâce mise ça la mission na ba danger c'est grâce mise surtout na ma question. Oso comprendre, il y a tel rôle ba petit mususo ba ya ba mato e katana oso comprendre ba petit la mato e kata to ebite sera la mutu to po ba tu muso na vie to moneka mutu. Ba la symbiose ya libata ozo comprendre soso ba bimisi suna mbwa po na mona kala kala mo ba couleur moko un peu compliqué ozo comprendre si tu as solo il y a Nangala X-Bass. Place RDC New, place RDC New, René Abiri, le Macron, pacificateur, si tu es Lenda, si tu Malamu, on s'abonne, Basoba Nanga, abonnez-vous massivement, bientôt Kitamata. Bana monde entier, Bana Dar es Salaam, si Django SIE, Bana Kin, grâce RDC News, Bana Poto, information à source, sans parti pris. S'abonner, Moutoua Kimate, René Abiri, Basoba Nanga, le défenseur de la presse, Trace RDC News, Bassi Balala, Ex-Bass. Bienvenue dans la poto tout bas dans l'émission de minute tozana ba oyo ba benga mikolo équipe de 3 personnes. Il s'agit à René Abiri, les Fachi de la presse, Fenek Mokonzi et Peggy Titan, les défenseurs de l'équipe nationale. Bonjour René Abiri. Voilà, René Abiri là balobi mikolo yo, faut être to make un peu porter un peu de correction na designer nabiso asalaki masolo yango avec impact na idéologie parce que oza les 3 tortilles ninja ozo comprendre oza les 3 tortilles ninja bato babangara te bato ba piklaka na etumba ozo comprendre alingaki un peu ko expliquer na bato pour ba comprendre parce que bato musu ba mona ke no René Abiri ki mutema mabe eza ki mutema mabe te ozo comprendre eza pe jalousie ozo comprendre balobi ceux qui melinge kota na mboka yozo ya supona ko cha moto se koza mutu mabe ozo comprendre mais alors pona ko yeba pona ko silisa guerre yana makambo esalema ozo comprendre faut ko ba consulter ba ancêtre dona ko loba troté Fenek chef Mokonzi zawana. En tout cas, merci beaucoup na ba internaute de tout balanda rabiso. Nabi que vous allez étonner au monde Fenek chef Mokonzi Pemben, il y a René Abiri, Wazali le cardinal, Lelo Babenga mais c'est Fanchi, mais c'est Fachi Tshisekedi. Et vraiment donc aux équipes de 3 équipe de 3 donc on peut pas sika. Les 3 tortilles ninja donc les on peut pas sika. Na aussi on internaute donc bientôt là balobi samedi oyo lundi plutôt dans sa conférence de presse, Tobenga tous les internautes, tous les youtubeurs, tous les journalistes au Asal Ramoussa n'est bien vraiment tout coutana en placement on a gata bandal donc biso to ende ko recadrer bato ba dérouta qui parce que tout le monde le internet et côté buzo ba ya trop ba internaute bazo se soutenir ezalaki na kala ndenge ezalaki ba émission banda ko tala ma donc to ene mpe pasika donc yango wana ouais na zone si numéro micro par René Abiri ni sur l'équipe nationale au apio tuna L'équipe nationale au mouvement qui est identitaire et René Abiri. Tu as un micro bozo, on a les 3 tortilles ninja.
Ils ont une équipe nationale au web. Parce que dans les 3 tortilles ninja, ils ont un beau garçon, garçon non baté kasimate premièrement. Vous comprenez, toi peine na ba fille OK non ba na ba qualité ba fille te ba so bango lokwa ba pot de fleurs na ba podium. Vous comprenez, ah zani maramba tout akumbanga. Vous comprenez, ah wa maramba bagage intellectuel tout ça maramba na rolobaka pona rolobati. Lokwa petu na nyamakor. Vous comprenez, petu na nyamakor die kalamata. Vous comprenez, petu na abunga rumba. Ozo comprendre bakangaye suite y impolitesse qui teti ya famille na bango ozo comprendre suite qui teti za la nango ko boudé ba mikolo respect zat envers les grands et alors et quoi arriver que non petit on a bakangaye à côté prison na famille na bango ata mutabimi sa 500 francs zate ozo comprendre ko banda depuis à côté na nini na hypocrine na tindenga ke parquet na tindenga ke prison suivi c'était héritier Watanabe. Vous comprenez, René Abiri était là chaque matin, midi, soir. Non, kende ah boss Goga. Non, tungisa boss Ermaku no ke la ku Goga mawana obi ah Beritsana. Ba Brooklyn, vous comprenez, ba tungisa coûte héritier Watanabe boité. Mais tala lelo yo, tout monde que ba petit on ba la kibisoka ingratitude bo comprendre, ya on ba pese kombo nyama. Nyama encore. Vous comprenez, garçon moro donc depuis marambo internet, c'est bandana depuis banda pe fi yango internet, donc ti lelo se retrouvera ta fandara toujours chez les parents puis kuna na mingadi. Vous comprenez côté cimetière. Pemene érosion. Pemene érosion. Donc ndenga zawana logo la ya landi loyenge. Donc et puis bah, premièrement, ndenge zala kiwana ke notre équipe nationale mutabando diriger mutu azate. Oh maman solo kaini mokonzi. Solo bana te te. Le problème c'est quoi? Kota ngano ba kombo mususu otanga te. Ozo comprendre parce que bisonde tozawa to bimisa siko bat ofo ba kende poto avec ba norme parce que maison Schengen peut déjà et fongwa maki. Ozo comprendre et ate lokwa ba jino ka pour ba kende ba rata ba liwa mai. Ozo comprendre. Mai bazo pasola pe kaka bazo pasola pe kaka donc type ozo koma bazo pasola. Ozo comprendre. Parlant ngolo bani pour la voyage à Karine si je me trompe pas. Omoni malobo mobuta loba kalanga na pesi mobutu raison to betin de la mai butu na mama donc ozo comprendre donc bandeko bolanda il faut déjà ba comprendre ba octave to pe ba sikani o René Abiri linga kende ozo comprendre donc ba petit on na no ba nyama kor wana baza ba petit moko sans esprit ozo comprendre ba biso toza wana héritier Watanabe le défenseur de la musique africain azana azo beta ba concerne déjà tozana dans Afrique du Sud ozo comprendre Afrique du Sud héritier Watanabe azo beta et alors après Afrique du Sud ba programme ko pesa ma to beta na Paris to beta na Belgique par-ci par-là dans le monde ozo comprendre parce que bisuna to lemba bitumbate ozo comprendre non lo ba trop te René Abiri c'est comme si ba bengana bien une équipe nationale hein. Ah, kobetara masolo wana te équipe wana se kufa voilà minute oyo na okebisa yo na okebisa jeune Nyamakor Nyamakor aza garçon moko modi aza mwana moko ya libabe donc babote na lisumu mwana yango mona makamune simbaka te yo wana kombo Nyamakor donc notre monde qui bango ba dérouta qui bako sangana parce que le lot ba conflit ba négliger ngote biso a devise na biso za conflit ba négliger ngote donc to ki na ba conflit tina suka parce que le lot na bosa inde film parce que internet c'est sili ah ouais na bosa ni film parce que ngana tambo na film na ba ki film ko ki parlement des zongi na presse oh comment ma film na presse ouais ko me ka ko zwa film pour chef Mokonzi avec René Abiri parce que to za 3 pegi titan to na film parce que to ko beta ne ba chroniqueur ba film parce que le blague est souté blague est en plus na okebisa moi so ya ndumba o abengi na komo ya gel show ala moi si moko ndumba donc moi si moko azala ki sa musaki danseuse batikala komo na ni na clip batikala komo na ni na concert aloba kaka ko loba trop ngana zaka danseuse donc lelo ya ko baby c'est la biso musala donc danseuse da gel show ezana le côté mambo soloté yazala ki remplacer ba danseuse azaki remplacer ba danseuse donc baranda ko tseku kate est-ce que yebisanga clip ni bo mona déjà gel shona kumisa ya bien pas JBB Kofi exacté donc yango wana donc to ko kebisa ba tout biso to na to za ba communicateur oyo ba finga ba tout ba finga ba parent ba tout to pena ko recadrer bango dans ba zonga na idéologie moko bo moni ba te belé bazala non na ba Afrique du Sud ba bimana ba mécanicien ozo comprendre lelo ba na ba porter disparaît ozo comprendre tout na esoko mona photo mwana wapi ozo comprendre mo ba petu na mususu na ba komodo parce que a to ramasser ozo na komodo pe lisusu ozo ramasser ko banda na ba komodo
ba Mamé Mili ozo ba Mamé Mili ba fille moi ça c'est impact ba tout là ozo comprendre ta le rôle la Mamé Mili le long alesi là ozo comprendre azali journaliste malheureux ozo comprendre Mamé Mili vraiment Emily ozo Mamé Mili ba bengana e ozo comprendre ba bengana côté ba bengana ne pas faire rigolo aye na la team wata to bengani e ozo comprendre eh masalanga Newman ozo comprendre Congo France ozo ba to bengani aye na la team to bengani e ba ke ba sali moi click na bango mo ya ba le cardan fuati o lelo e sila na gaz e sila na ngala e kufa kwa nini sans esprit. Ozo comprendre, aux internet, le quoi petu ana papier assassin mukombo so likolo kemba. Ozo ma papier assassin mukombo so likolo kemba, ozo look actualité. Au mon chaîne na yo ana na lobby mikolo combo échangé. Na internet na pesi déjà ordre grâce Mbizi en marche. Ozo comprendre, grâce Mbizi non premièrement non na poto aza fi o afandara na foyer té et puis faut ba que grâce Mbizi akenda poto a pas cité et puis faut ba combien d'années grâce Mbizi sali na poto ozo comprendre le respect balobanine respect la nini balobanine respect réciproque respect bon non je ne voulais pas dire ça comprendre des gars à trop analobara trop arabe trop anglais ozo comprendre donc et kiminga moi muke mais il faut respect ça là ozo comprendre na batu oyoyo ba ubeli na esika otang su yokei ozo era batu musu ba komi na ba poto na il y a de cela 2 mois 3 mois et puis ba kengo na banzela mongo ya ba souffrance au saranate ozo comprendre donc ya oloba trop ezate grâce Mbizi mikolo tambola na odi tete donc soza la ramana poto ya solo ozo comprendre et que otinda rapé moi loko il faut zala non na bakar faut zapper na doc faut zapper na mukanda ozo comprendre OAPN moi responsable moi zali au foot la pe parler ozo comprendre munde la biote pe belé na poto na munde la bi bangote ina bi comme si bana poto belé ozo tant combo grâce Mbizi na monoro nao eza pas dans ton image na ngote na yo bitaka grâce Mbizi abimisa bato belé lelo na internet sur fingi grâce Mbizi te oye bananon ndeni ozo comprendre sur fingi grâce Mbizi te oye bananon ndeni lokwanga Rena Birna tikala ta mukolo moto ko finga grâce Mbizi ozo comprendre na tika la sexy mais y'a la sexy et puis so tali makolo grâce Mbizi tout droit obenga Karine la baronne obenga Karine la baronne mais y'a la baronne le grâce Mbizi la sexy mais y'a la baronne Karine Mokonzi la baronne ya ndenge na ozo comprendre mais cette fois-ci c'est grâce Mbizi la sexy balobi fi oyoyo héritier watana bema kotisi vraiment sourire na générique aza congolaise vraiment à sala musala na bien to bi grâce Mbizi sala be mission na bato danger c'est grâce Mbizi surtout na ma question ozo comprendre ya te le rôle ba petit mususo ba ya ba matoye katana ozo comprendre ba petit la matoye kata to ebite sora la mutu to po batu musu na vie to moneka mutu basala symbiose ya libata ozo comprendre na soso ba bimisi su na mbwa po na mona kala la mo ba couleur moko un peu compliqué ozo comprendre MC Porno kamo yo moko do makambo yango quoi mais nga baksara donc na René Abira lobby to solo ni masolo ya grâce Mbizi la sexy parce que ya za mona moi so tamba na oditete aza mona moi so pena rumel na poto akina poto na voie normale biso to yebi amata pena ye utai braza matin na aéroport ya Njil na biso grâce Mbizi na minute na parler na ye donc ezate le roi baba simusu baza na Paris wana baza na sans adresse baza na place à revendre te le loi vandia le loi vandi kuna en tout cas toza na danse moro mikolo tozo bina na ebite le bomoni na René Abira mais toza 3 mais Fennec guerre au Kokango ya charge donc na habité vraiment parce que nga na bundi ba guerre rebelle na bundi guerre ya chef Mokonzi na katsote s'il vous plaît au moni dana kitambo wana to mona déjà ba ve na biso nani Blanchard Mosaka ndeko na ngai donc la minute donc tolo ba masolo na kitambo tozara na ve na biso Blanchard Mosaka aza porte-parole moko reconnu ya BCBG kwa sala musana kitoko Mosaka alesa papi assassin lokolo kemba ozo komba zalaka kadogo ozo comprendre lelo bazoya na biso na ba trafic a pambala na banita la botala marate ozo comprendre biso nde total mara biso nde makambo ozo comprendre nzamba osunga ba makambo ebele bo sentir
awa wato beta sko affaire abatu bakenda nde poto obibisi ma passeport no ezate kono bazwa photocopie mulongia mutu bokokana naye bachate awa eza makamba bongo te. Ça c'est une malédiction. Comment moi la moi so se respectera okende poto mana ndenge ya ba modèle wana eza ba cas critique ozo comprendre il faut ça mélanger makasi wana nyango boyo. Mais moutonga na loba yo ebi eti ba ebi ben internet tout ba ebi mwana mwaso akenda poto nzela ndambu akatisi akeba Moscou akomi na Allemagne ba nyati sita lobi fa pesa ke merci sita lobi ki ta fa pesa ka ni mokozi merci mo boye ebetaka mwa kala ya mabolin alingaki ko sala mo extrait nango nzembu wana photo bomba yango na nuto ko telelongo no disque sima parce que ba création ezali obi René Abiri Nzamba ba création donc il faut ce ko moni ba tuloko la ba papier assassin lokolo kembana vraiment il est trop sale papier assassin lokolo kemba et puis d'ailleurs à la ramwa na maman en ati ozo comprendre le lot to komba tutu ba comment comprendre ba comment pesa maniquer raison ozo comprendre yo moko kenda ki no mona ida ba vérité ndenge lo baba ki donc voilà talaka mwana mama le ki azo chape mbanga danger na palais puis tunga na mona sani ba chela ke biloko kolia ozo comprendre fufu ba chane kateli donc biloko kolia ba tsana liboka tala mutolia dans la condition bongo na ajo ala rango vraiment chez les parents ozo comprendre Ve Blanchard Mosaka vraiment ba félicitations via tongi mo fleurir na parcelle à ba parents ozo comprendre nanu ezalate ozo ba Blanchard Mosaka tongi mo fleurir na parcelle à ba papa nae donc pour te dire que lelo soka longwe atiki quand même image lelo la famille so batu baye ba otala ba mona make note Blanchard Mosaka ya azalaka na lupangu atonga pe atsamo ba minda asala mo ba mambebele mais siko papier assassin lokolo kemba chez bangwa tikani lokwa nga ku René bon ba maramba loba trop ezate voilà René Abiri na mona ki na matanga Ken Piana moko ba ndiko za na ba équipe nationale bazaki wana par là na ebite so yango esali ki bolo ozana bakanda na ngotoni problème matanga ezana ti OK matanga eza mandat d'amener te jalousie otinde wana te jalousie eza jalousie ozo comprendre le problème c'est quoi mutu oyo to bebana na ye pona yo ozo comprendre après avoir ko finga na ba marambo belé na internet o lelo ba te belé ba yina papier assassin lokolo kemba pona yo ba te belé pe ba yina pe makoki ba yina pe mankonki likolo na yo ozo comprendre pas mikolo nga na tanga suba komba batute ozo comprendre ba te belé pe ba yina pe mankonki pe likolo pe na ye si boke bokutani bo ça doit c'est-à-dire que bobanda ko jouer sur air boke bokutani botunaki banani ozo comprendre po sikoyo biso nde tobima ben poli batonaki Jaël Show ngana bi kombo tanga te ngana lobi makonki ozo comprendre ba fille o ba désarmer na kaleso alors mais ba brancher olo même yo longola da kaleso ozo comprendre faut timba déjà ozo comprendre donc marambe beleza ya koloba déjà na TV mais to loba trop te lokola biso nde vraiment tobimi vraiment ben poli ba ndenge tout ba kolinga bazwela mais ce n'est pas vraiment ça nous sommes des gens il y a tête bien fait qui parle très bien on a pour défendre masolo tout donc les trois tortues ninja affaire à suivre Fennec chef Mokonzi wana zali déjà après ça biso da programme da makambuto eza déjà correct ouais programme eza qui est bien ici ba internet et tout eza ko yinda parce que biso tout okutana bandal na re Tigo Cash na re ya Tigo journée tokutana biso tout lundi oyo lundi vraiment tokutana conférence de presse donc to ben ici ba chroniqueur tout to ben ici ba youtubeur tout donc tokutana biso tout bokoka to repesa bino plan de société na biso to repesa bino ba programme na biso il y a les trois parce que exemple pasika mpepe eza makasi donc exemple pepe moko ya makasi donc bientôt là bana poto tout ba romona mais nga Fennec chef Mokonzi pona tiki fimbo mikolo ba benga mutu fimbo donc parce que na lobara fimbo qui parler matin na presse visa que la presse qui alors bi Fennec chef Mokonzi eta ke mwana ina Fennec chef Mokonzi na pesio masolo zwa fimbo bon nango na fimbo donc lendio parce que pona bossa on a parlé en tout cas merci. Bon Fennec innovation ni asika boya na les trois petits ninjas malobasika il faut venir baya boya lundi donc na bengi si ba chroniqueur tout na bengi si ba journaliste tout na bengi si ba chroniqueur ti nyonso donc tokota na biso tout na bandal donc le numéro na biso za plus 243 963 95 21 donc plus 243 963 95 21 donc bobenga to relaxa bino place nini lié place nini au conférence na biso kolega ezaka na kata bandal wana en tout cas merci. Voilà bana poto tout ba cholanda biso na minute to komi na suka ya émission na biso na mbela bino moko ya ba
3 petits ninjas. Il s'agit à Peggy Titan, les défenseurs de l'équipe nationale, et Fennec Mokonzi, Rena Biri, les Fachi de la presse quoi. Donc on se retrouve à la prochaine numéro, toujours dans le site Namino Bolinga Ramingi Yamakasi, donc Trace RDC News. Bye, on se retrouve à la prochaine numéro.